Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Banzansanda oye! Banzansanda oye! Banzansanda oye! Munankumbwa se ye mwane mwanda velela. Yatetende mvo ilomba ntangu yeka kwa nda. Kizeiko mulevo ndo mbele muda woela kakandinga mosi. Aliba kakasi batabe tukatuwiriko. Makande zindinga tuzivuka na kabweko. Baudiaka bawa bende idiambu. Como tata mwana pe tata bolimbo santo. To yambi ba konjina biso ya l'État. To landi discours. To sepeli mingi koyana bino pambate likambo ezali wana. Batata na biso bate yaki biso ete tosa bukonzi ya l'État. Oyo nyonso bosengi biso tokosala makasi na mabondeli po ete botambwisa biso malamu nzambe apesa bino oyo ezangi mpe mokili na biso ekende liboso biso makasi kaka na mabondeli likambo ezali wana année passée vers fin Yambula tokutanaka na ministre ya la jeunesse ya lobi papa opesa biso maboko na kote ya bajene baza koyoka lisusu te elelo likambo toyeli ya biso bajene. C'est vrai ntango papa Mwalonga yaki awa na 63 batangaka badiscours sengaka mpe makambo nyonso na kati oyo emonaka papa Fumalongo et papa Kimbangu na 1921 de 63 2003 40 ans. Likambo ya tata Nzambe ata eumeli maloba na ye ekosala kaka soki yango emonani te tokolobe te Nzambe akosaka eza boye te et c'est vrai période ya pasi biso bana toyokelaka so batata te bamama te tokomi kosala oyo ya biso moko oyo tolingi nzoka nde emonanaka na 1921 yango wana tokobondelaka makasi likambo wana elongwa awa Samaria me likambo wana eza kuna na bayuda ndenge nini ekobeli biso awa toyoki oyo batei biso na mokanda mwa tata Nzambe bapwe nyonso eyo alobeli na kati eza ya solo na biso emonanaki ete likambo ya tata Simoki Mbangu tonéglige me mundele aza orge nango soki biso tobebisi bango bakamati na bango ekende na yango ntango nkolo Yesu ayaki na bayuda bazalaki na boyokani te toloba ye moko muyuda bato ya Samaria bato ya Yerusalemi
bazaki na boyokani te kolo avandaki na bango ntango molai me bayokaki likambo wana te bamosusu wi bamosusu non après alobaki na bayekoli ndenge nga natiki bino botikala kaka ndenge wana kino molimo mosantu akokita akoya kosala kati na bino kolo akei bato basali neti kobosana mama moko ya Samaria akei kozwa mai atala kolo Yesu abimeli ye pesanga mai namela ya robi mama wana robi nga biso na bino toyokanaka te ndenge nga napesa yo mai kolo alobi na ye oyo nyonso oza kokanisa ezali chance na yo nzambe amonani vis-à-vis epa na yo pesanga mai yabi te bino na biso toyokanaka te nzambe kolo Yesu alandi alobi awa oza wana oza na mibali mitano mwana mwasi atali alobi oyo nzambe toyokaki ye yobi nani sika babandi kocroire me bango bazaki koyokana te me ntango kolo alobi na ye andimi oyo toyokaki sango zoka nde ezali yo nkolo kaka mama wana ake kopanza sango kolo Yesu asalaki yango po ete kofongola nzela abaki yekoli bateya mokili mobimba lokola alakaki bango ye ake kofongola nzela likambo ekei mokili mobimba neti likambo te kovandela awa likambo ekoyi na nkamba bamosusu basepeli nango te ntango ye alobi azali motindami ya nkolo Yesu abandi bosala avandi kuna 2 mois baye kokanga ye bakoki te tata Simon Kimbangu aye wana banza sana oyo tobengi nini oyo kuna na bayuda ndenge nini ekomi awa molimo santu kolo alobi ete kino molimo ekokita mpona bopanza sango esika babiso bapesi biso devoir ya kopanza sango ya mokili mobimba tata Simon Kimbangu molimo santu eza boye te tala likambo toyeli awa ya molimo santu na discours ya lunzali timansi gomatadi oyo batangeli biso awa bilembo ezali mais soki totali aire ebaplace yango mpe distance toyebi te bankaka maalo mambote bankaka maalo mafwa eketi mu camion eketi mu maalo kizei kobunu kesi twa kilena tokoka kamoto yeri nde yango wana molimo santu azali kosala tokozonga bakotuna nini ezalaki kuna likambo ya tata molimo santu eza boye te bolimisi tosengi kitekolo mpasi kene ovonkaka kandu kasadi ya entekolo mwana kwa avodiele betela avokadiele betela kubwedi sanga kuzulunkanu antotonki mpasi zikalanga sabu bulke zitanga madiscours entekolo ebu ndevo ntekolo mwana zole bula tunarana ya mbuta mwilu batekolo tonena bubu tusiri bubu diambu lyolu kutuweni
evula tu bebe sakaka anto tonkanu kuzulunkanu kansi wotu tomese nzaya onsi kululu kabwe quoi la jeunesse ya onsi buna itomene betu bajere bura meso manzam tukitukidi tubantu idina nsamulu lombele kawa fiotiko wa unene esitwa nata wo bura Yerusalemi era sitwa samila kare ya mabwila ega mateolo ikukumakarela sitwa lomba kansi luwaki saye yani mambu momo matuwele mankanda nzambi na kesu na kikongo bolimi sangai sabo no wele timu makabo to yoki batei biso ba discours to yoki makamunios to yoki yango biso nyonso tuza kolukande lobiko ya kati na biso tangu ya papa Kimbangu asali 3 mois awa tangu azongi na nkamba bakangiye akei mama mwilo akamati musala asimbi yango kino eye kotikala na batata sikoyo polo bakomisa biso na mokolo lelo basali makambo ebele soki natali papa Mfuma Longo na bamusicien na korali ya Yerusalemi pasi place mosusu bakokende ndako ezali te mbula mwini mpona nini papa mpona kosangisa mpona kotonga mpona kolakisa lelo ili ngomba etongami biso ntango toye tolali na libanda te tolali na kati na ndako oye bato mingi na libanda parce que baplace ezali moke place kutu nanu te yango likambo toyeli mais quand même biso balalisi biso na ndako tokozongisa makanisi epai ya nani epai ya papa Mfuma Longo na bavile ya minene na bamboka ya mike na bacentre ye aza kokende koloba na koloba mpe na kosala lelo yango emonani biso tokobebisa yango te mutamari oyo avandi wana ye aza kulutu papa Mfuma Longo aboti mwana mwasi apesi kombo ya mama Mwilo papa Mfuma Mbanza abotaki na ye bana basi me apesi kombo ya mama Mwilo te me ntango nga abotami mwana mobali apesi nga kombo ya tata Simon Kimbangu buna tubebisa butubwendi bitobolegana elingoloba nini mutu auti mosika paroisse ye abondelaka si batanga résolution ezali boye bie eza boye te bapapa balobaki ete oyo bakolanda matambi na bango wana nde bana eza boye te biso totosi na biso makambo bolobi na lingomba na résolution totosi eloko nga nasengaki ezalaki boye tozongisa lingomba na nzela badosie nyonso batata na